nzambe nzambe ko utiliser so rôle na bino vraiment normal principal pour na mboka ezani pasteur rôle ya pasteur liboso pour na mboka pasteur aza moto nzambe atindi pona ate bato babongo la mitema bato bandimela Yesu Masiya parce que mboka oyo bato mabe bazali pour essayer de développer eza moi passe entre biso na bango mais soko zoma na bato basala ba concurrence ba passer na ba foule même soko ke ba passer na ba benga maté baza ko emboîter les pas na mukili nzamba talaka foule te mais nzamba talaka qualité voilà on a qui ndeko moko azali ko sambele pa ya ndeko wanesa mais ndeko na bima aloba makambo kera tiki bakisi atiki boye mais lelo bakisi atikate na mona wera sonne pa ndeko wanesa hein il paraît que comme ko sambela wera sonne atika musique atika mukili si ko plan wa salini na mboka échanger ni na mboka échanger la kopelo ko côté osomona donc wana ezaba concurrence moko ya musuni ezaba concurrence moko ya mukili or que bible lobi ke toni nga mukili te na ba système ya mukili moto ko nga mukili bol nzambe za 4 dt batanga 1 Jean 2:15 bakomona yango moto asoni nga mukili aza komboiter les pas na ba système ya mukili kati na yebu nzambe ezali susuté. Alors, Saint-Esprit, et comme jamais ça, Saint-Esprit, Jésus, a jamais ça, Jésus, Jésus contre Jésus, Saint-Esprit contre Saint-Esprit. Et puis, Moli Manzambe, ça la concurrence. Moli Manzambe, Matsarateke, Bisoto Simbi Boye, Boyna Boye. Bamuzadi na bala bamzengunze papa Kelani papa Vata Jacques Vernon tout ça bamuze mulamba papa rangai pasteur Jérôme biloko salakate et salakate papa ngana kenda campagne moko ya Roger Ousmane hein na awana escabati stade de Martyrs et salaka la cité na campagne mo kuna na moni ba sel no so nzambe be ko soutenir campagne na Roger Ousmane après campagne ba su micro ba sa ko ba na bato ba mo limitema soki oza le sika ko sambela te na komina Kisasa kena Kigoma kena place terre na Kasavubu kena place terre soko saka na Barumbu kena place terre na église à pasteur terre mais lo ki osala matin. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango oh na Vincent Makeba. Mbote bandeko balandia a Ciel Vert TV bato balingaka Ciel Vert TV vraiment la pesi bino merci ndenge bozo ya mabiso na ba poste téléviseur na bino na ba téléphone partout bozali à travers le monde entier na pesi bino merci vous continuez toujours Moussala Kitoko pe bandeko ba s'abonner na Ciel Vert TV na tombi bino logonya merci beaucoup mais bon partager émission sur ekomi na poste téléviseur na bino otali o partager pe kotande de comme sous et ça là vraiment bien na bosanité na sima ya bilili ya sima ya caméra na moni Caleb frère Caleb Ntobe na biso image na pesi vraiment merci tout ça a na résidence ya pasteur Vincent Makela babi on change pas l'équipe qui gagne to ya ka côté ya pasteur Vincent Makela po bandeko mingi ba préféraka mingi to ya mela bango pasteur Vincent Makela po azana l'art de parler à s'exprimer bien à expliquer kota na mozindo ya makamu vraiment le autres continuer toujours ba analyse na biso etali makamu ya ba église o etali makamu ya ba sali nzambe comment baza ko évoluer na monde entier comment église importance na ngoza nini na Congo eza nini na mokili eza nini lelo to toujours ko continuer en on a la résidence toujours il y a les révérends pasteurs Vincent Makela na opesa et salutation pour na apesa bino ba nzambe moté pasteur Vincent Makela mbote long valable et moi en tout cas nzambe petit frère ya Jésus Christ
cerveau électronique l'ingénieur nzamba le kanopambola yo tozali toye pona codifier bana nzambe comme d'habitude. Merci beaucoup Patriarche Chepesa Makela. Tout ça moi une semaine to ngato tout na yo santé to ngato ba évolution parce que za moto zo kamba ba to belé. Diable pe ati karabino boeti ame karabino to ngato ba évolution ya santé na yo to ya ndenge zo kamba ba na nzambe e kende na mboka. Santé za malam tout comme d'habitude santé a toujours malam. Ce rotalinga bomo na ngai na za en forme mais il y a problème na za na yango yango des autres sanga muke. Mais santé eza malam pour na bana nzambe église za malam église pena nzambe osama makoka moi nzambe mazole kana kosunga mercredi passé na mbaki mona na ngai papa de dona zaki empoisonné bayaki na ye et puis na bonleki po na ye ay ko sanja poison wana mercredi a lobi oyo ayaki ma en forme tanga komika buyo oh mon père donc nzamba sa makambo kamwa na bomo na biso ba miracle ya ko sakana te soko tali pe mo na pe frère Sir Thibaut azaki na eloko mo maki na loboko boyi na msape na kaso ebiango et tungisi azaki même kutu kola la pongite mais na prier ki pona ye kaka mbala moko puis nzamba ay ko pesa ye biano et puis au monaki mwana ya Sir Olga et puis ba poisonna qui est il y a poisonna qui est écoute comme on est Mardoel comme on est Mardoel yo to yebi opes comme on est Mardoel ba poisonna qui est akebe ba bo piton ndenge na ndenge ba koki angote menga na prier ki poneka mbala moko na bisa ki romona ko sala diarrhée pa ko sanza yango tant que na prier pona ye asali diarrhée pa sanza yango azala lo bien so ki nzamba lingi après culte dimanche filmer makambo oyo l'action batu bagepso tolonga osa ba publicité wana penate mais to bona makamni onza mazo sala donc l'église va très bien pe kobo sanate que toti ko yamba batomi balé moi si moko na mobali moko ba aux États-Unis d'Amérique bana nangai Sir Sylvie Kigalu na pesa kepe bambote mingi bato bayebi na frère Cédric ndoi na yote oui ba aux États-Unis ba yaki to sala bongo malamu je crois que basali déjà 2 semaines na kasi na 3e semaine ba kozonga na bango lobi pene ambaki bango vraiment église ezole ka malamu parce que ba pate ya nzambe bas toujours na se ya makolo ya bantoma na nkolo pe bazana se na ngolu ya nkolo masia pe lobi ko nkolo masia. Merci beaucoup Patriarche Chepesa Makela na ndenge ozalaka Patriarche Chepesa Makela suivant na ka trop na église na mona comment nzamba utilisaka yo soki mutu azwi poison ayepa na yo osambelaka asalelaka ndenge osalelaka nzambe ogangi mutu wana poison elongwaka mutu aza na maladi alinga kufa oye ayepa na yo na nzela nzambe atravers ya nzambe nde autilisaka mutu wana asekwi to azwi guérison Pasteur Vincent soki ona bomoto boye teke oza mpe mutu tant que mona babiloko bongo ndongo lobi ana bato bazobika na ba poison ba pota babiloko ebele kauka parce que on a beaucoup moto boye ça la konde on est le kumu bon na ba le kumu pendate batunde bakumisaka yesu kati ya moto parce que nkola apesi pouvoir oyo et pas ya moto azala kola bango yango mona ba même attaque ko ping pong abenga ngai l'homme mystérieux donc nazana nga mutu ba mangsupenza pas sala comme on nga mope nazo kamwa mais nasala kaka musala oyo atinenga na sala donc ba réponse mususu na ba makamsusu yende mutasalaka mais à travers mutu oui le kumu oui bato ba kumbisa nzambe mais à travers mutu parce que nzamba lati mutu osala kati na bikama kad na batu menga mopo na mikumisa na lo baketala ngana zali révérend dadi boyna boye en tout cas l'homme valable na sala ka ngote mais le kumu zonga ipa ya nkolo yesu. Merci beaucoup Patriarche Chepesa Makela to pesa toujours merci pour nzambe asala kayo pour le barape bien Papa Vincent Makela to continuer toujours na ba analyse na biso o to continuer qui toujours to sala po ezo édifier bana belé bana nzambe belé baza à travers le monde entier ba insister qui vraiment ton beaucoup tala Pasteur Vincent faut beaucoup continuer toujours parce que ba dérapage et ça ma casse na ba église ba dérapage et ça ma casse na ba sali nzambe mais Pasteur Vincent bloko yo lobi nzamba etizaka yo mais batu mingi ba vraiment ça ndenga mabe makiona so batu mingi bazala bezo ba kuma pelo kola yo nzamba etizaka yo bongo ba poser se elongwa batu bakufa ba se ko à travers ya don ba don nzamba sela yo so pona mutu mususu azape musala nzamba bazala bezo koma lokola yo akosala ni Pasteur Vincent tenga na kolo ba ndenga ko sala te parce que mutapona ka batu nzambe
nzambe nde soka poni yo akamati yo atindi yo nzamba kopesa ma pouvoir nzamba kopesa makoki na ye donc mutu esengeli azala revêtu na makoki ya nkolo divinement donc nzambe nde mutu apesaka ngana koloba te ke sala boy koma boy non tant mutu azui appel nzamba poni ye atindi ye mission nzamba kopesa makoki et puis akopesa ba directive mutu wana akosala selon ba directive on nzamba pesi ye et mutu wana akosala ministère moko très puissant. Donc, yo moko bando comprendre bambaka oyo nzamba saleli yo. Par exemple, o monaki moi na ser moko mami, moi na ser mami ba tutaki ye ele kimo bambula lokolo muso ezoki mukuse, muso za mulai aza ko tambola difficilement, mais nzamba binanga ba mesurer lokolo wana bakata nini non plat traité bakata côté ba mesurer wana ba centimètre oyo ezangi baya na eteni nango epai na ngai baki nango nga na présente oyo epai ya nzambe binanga bi kamata eteni wana oyo ezangi bambaka na lokolo na ye dans 2 mois lokolo ne kobota ekozonga mulai. Je l'ai fait au moment ba résultat donc nzambe mutapesaka ba makoki epai ya mutu ye mokote. Alors soko monike nzamba benga yote nzambe apona yote zonga na ba yokaka maloba ya nzambe mukolo nzamba ko bengo ndo osimbi misala nzambe soki te banosala ba mankiono baza kosala ba faux miracle ba makamba lokuta pona ko pengwisa bato bango ndibela nkolo bandi bela kote ba komisa ba crédit. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Je vais ça manquer là. Koyoka vraiment nous nous expliquer, nous nous le vraiment clair. Patrick, je vais ça manquer. Est-ce que la Bible, maman nous ça là on a ezali, kozo le kola mutu batsa ça ine accident n'est pas na ba kuna abiki azongi penda kuma le kola mo komi mukuse mo minda mu otindi o recommander bango bazwa mesure ba centimètre après le kola est-ce que la Bible pasteur verset ezali? Oui, Bible écoute basanza basala bi kama koleka même biso to sala. Nzamba asala ba makambu ya kokamwa à travers basali na ye. Jésus asala ba makambu ya kokamwa à travers basali na ye. Donc so quelques exemple moko nano salama te na mukili mutu moko mutu akufi basi bakundi ye et sali 4 jours ya aki abimisi et salama nano te miracle wana. Mais Jésus asala ngo donc Yesu alobaki so bondimi ngai boko sala ba bikamwa koleka même ngai mais toko sala bikamu ko le Yesu te parce que yenda za maître na biso yenda za seigneur yenda za nzambe mais apesi biso pe pouvoir ya ko sala ba bikamu na ba capacité na ba niveau oyo ye apesi biso na Bible makambo mine de salama ko le quand même wana. Voilà. Merci Patrick, je vais essayer de manquer la terre. Vraiment, si j'ai sauté tout le bel cas, ils ont l'âme à ma péga dans la situation. Parce que je vais essayer de manquer la score, non explique, non aux alarmes bongo, ils allent rendre mais mon t'explique. Roto yo mon raka. Maluba no papa bi ke musala nzambe azana monzamba za na sima maluba wasala nzambe. Ils a yo mon raka mutoloba nzamba azana sima na ngo bien nzambe t'explique ka. Bon, on a répondre on a des volets. Premièrement, nzambe mutu alobelaka mosali na ye. Fais ça, fais ça, fais ça. Tant ozo salango, le oka ki mongongo ya nzambe, oza sûr que makamozo sala ezali yote, mais ezali nzambe nde mutu akosala yango. Yo zakaka un simple instrument oyo nzambe azako utiliser. Yango monaka ngana zalaka sûr na makam oyo na salaka parce que nzambe mutaza liboso nanga paza sima nangai pono koksango oyebi ke bato bazako bela bakari na terre nzambe inspiré kingai et inepsi bango boya na babros basomba bros asikabai nango na église enga na prier pona nango na bibozonga nango bo brosser nango minu pe ba brosser nango basuko nango munoko pe bakari na terre nyoso tout et kende ki bazaki plus de 13 personnes. Je crois que vous pouvez voir. Donc, et ça, na biloko mibale. Et ça, na ainsi dit le Seigneur. Alors, beli Moussa naye, pe Moussa naye, a yebisi ba peuple nzambe basaleli, pe miracle salami. Pe na eloko mibale ezali na ainsi dit l'homme de Dieu. Notre nzambe alobi, lokola nzambe azakasima maloba basali naye, pa kokisa yango, pa kokisa yango. Donc, et ça na ainsi dit le Seigneur, et ainsi dit l'homme de Dieu.
parce que le moto nzambe azape na pouvoir on nzamba pesiye nzamba pesiye makoki ya kobikisa ya kosala bikamwa akuipe kosala bikamwa l'homme valable. Très bien parlé pasteur Vincent, expliqué effectivement kitoko. Pasteur Vincent, to koti siko na muzino ya analyse na biso to zaro continuer koloba rôle ya église na monde entier, rôle église na mboka, rôle église vis-à-vis na bato pe rôle ya ba pasteur na mukili ezali nini par rapport ndo lobi nzamba utiliser ka ba sala nzamba nzamba za ko utiliser yo. Parce que rôle na bino vraiment normal principal na pour na mboka ezali nini pasteur. Rôle ya pasteur liboso pour na mboka pasteur aza muto nzamba tindi pona ate ya bato babongo la mitema bato bandimela Yesu Masiya parce que mboka oyo bato mabe bazali pour essayer de développer eza moi passe mais mboka oyo bato ba se repentir babongo li motema muto ko sala muninga na mabete muto ko kidnapper muninga te muto ko boto la mwasi ya mutu te akoyi bambongo aleta te muto ko sala bakisi te po boma batu abwakela bato bambasu ba maladi muto ko pesa bato ba poison te parce que muto abongo li motema akomi une personne mise à part nzamba tie pembeni pona bolamu ye kolo na ye pe pona bolamu ya batu mboka po bonga esengeli bato bazala bato mitema malamu bato bazala bongo malamu bato bazala na bolingo kati la bango donc mosali ya nzambe musane kote ya batu bato bongo mitema balongo na mabe bako bato malamu pe musala église ezali ya ngwana ko encadrer bato bazala suivi na parole de Dieu po ete batu bako bato malamu po ete basala pona développement ya mboka na bango ba contribuer na vision ba konzi oyo basala ngo bosenga pona mboka po ete mboka se développer po ete mboka kende liboso mais soki ba pasteur ba déraper la mission na bango okomona lelo oyo bato zo sambela mais bakomi mitema mabe koleka me bato basambela kate voilà. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela. Tous allons un rôle il y a ba pasteur na moka. Pasteur Vincent tout le monde vis-à-vis surtout mamboye les kamingi na mboka na biso pona basali ya nzambe. Tout le monde a différence moko te zali basali ya nzambe na ba oyo tout le monde ya mukili comme tout le monde ba musicien populaire ba musicien mondaine. Tout le monde a différence c'est parce que tout le monde a ba musicien mukili lelo ba ko mesurer population na bango ko mesurer ni succès na bango ba foule na ba stade de martyrs. Tout le monde a moko le kinga na beti msusu nga sali piaka mais tout le monde a quitté et continuer ti na bino basali ya nzambe pasteur Vincent siko to comparant ndenge nini tout le monde a différence ni ezali différence ya te l'homme valable différence ezali entre biso na ba musicien ba betaka musique populaire na pas un exemple moko musicien moko boyo ayebani aki ko sala clip yena mwasi na mbeto bazo baluka baza na piscine baza na ba caleçon tout bande ko balimbisa aki ko embrasser ye mais ngana ko sala ngote na ko sala bloka ndeko na te ezali eza strictement interdit pour mutoko langai na sala biloko wana donc biso to za na ba interdit mais bango ba sala ba interdit te on m'a dit marié mais on s'est clip là moi c'est beaucoup boyer ati makolo na mipende na ye abja memi ye tout ça banini ngana ko sala ngote d'ailleurs maman bene que je salue en passant mon œuvre d'art ay ko linga ngote et puis pour nga ko sala gênant par rapport ya bando ngana boti na bano molimo na bananga molimo donc na ki sala ngote différence ezali entre biso na bango mais ce que zoma na bato sala ba concurrence ba passer na ba foule ne soki ke ba passer na ba benga maté baza ko emboîter le pas na mukili nzamba talaka foule te mais nzamba talaka qualité voilà. Merci pasteur Vincent non lobe ke basali ya nzambe o bazo sala biloko ba benga maté mais pasteur Vincent to mona basali ya nzambe wana o ba sala ba foule wana ba sala pe ba concurrence ya ba plein baza na ba ne belé ba encadrer kana ba église na bango baza sala plein talaka moko to moni ke asala ki veiller là pasteur wale ça évangéliste international wale ça sala ki veiller tout le monde qui ba ki belé tout le monde qui baganga qui biso pe to sali plein na mona ki fait rigola je sala passer sala ki pe abeta ki pe na stade de martyr ganga ki biso pe to sali plein na mona ki wenge musica eleka ki na martyr iganga ki biso to sali plein na mona ki fali pupa aleka ki biso pe to sali plein mais na moni on sous lelo wale pas passer wale ça gangi na TV na stade de martyr tout le monde qui ezala na ba mission na biso ba jeudi to ba leka ki pe bagangi biso pe to sali plein mais lelo yo papa nani oyo kizami na pas sala ki campagne na stade de martyr na mona sali pia ka polémique comme ko loba mande tout le monde polémique
babi asali piaka nde balobi asali piaka bato bayete pasteur fait ça yango tobi ke basali ya nzambe lobi babengama te mais bakadaka bato ebele mais tala babiloko baosala même à l'époque à Jésus-Christ Jésus bato balandaki bazaki muke bato balandaki mulili bazé ebele donc bato ngo baza ko encadrer ba foule mais tala jara bato ngo ti tala jara bato ba encadrer mingi babongoli motema te ngana monaki ndeko moko azali ko sambele pa ya ndeko walesa mais ndeko na bima aloba makambo kera tiki bakisi atiki boye mais lelo bakisi atika te na mona wera son de pa ndeko walesa oui. Hein? Il paraît qu'à comme que sambela wera son atika musique atika mukili hein? Non osomona donc bandeko balinga ko se faire voir balingi popularité balingi ba buzz yomona ka basaka bloka ndege wana nzamba talaka jamais ba foule et puis naloba kiango la fois passé bandro bazo kendo wana ba stade eza bandro approprié pour ba twaka de sala ka misala nzambe kuna ezali bisiko batia pona ba match pona ba activité sportive ezali pona ba culte ya nkolote pona ko rendre nzambe gloire te pona ko célébrer comme nkolote ezali bandro wana te endroit approprié pour célébrer Kombo Yankolo, connaître l'aïe, c'est dans l'église, c'est dans son église, pardon. Donc, na katia lingomba na ye. Et ça, un endroit approprié, oyonzamba poni, et ce katia kombo na ye kumisa maka. Et ça, na ba stadité. Ce qui, par exemple, ne connaît ça sali plein. Bon. Gloire à Dieu. Ce qui, a sala qui a repris le kumu ankolo. Na pesi nzambe lokumu mais soka sala ki opona ba base ezamba wa mingi parce que nzamba tala ka ba plainte batu boni ba bongola ki bitema batu boni vina bango changer siko plan ngo salini na mboka changer ni na mboka changer na ngopelo ko moko te ozomona do wana ezaba concurrence moko ya musuni ezaba concurrence moko ya mukili or que bible lobi ke tolinga mukili te na ba système mukili Moutouako linga mokili, bolongo nzambe za 4 nete, batanga 1 Jean 2:15. Bakomona yango, moutouaso linga mokili, aza komboate le pas na ba système mokili, 4 na yebu nzambe eza lisusu te. Soki kizamina sala kimpiaka. Na loba ki yango awate. Bande roboli misa. Na loba ki yango awate, bisala sala bilanda landa. Tausu de poko na nzambe a inspira ki yo. Mais ne poko yo moni ke kingana sali stade. Yo poningo ko sala stade. Osomo sko bana soit des abana nzambe ba comme ko beta na mitu. Oh ngana sala ki plein. Ba ngamo na landi na matoi na ngai. Muto akedeke pa ya plein. Abani ko lobake so kuna plein et salamité parce que nzamba tika bango. Ah. Voilà, nzamba tika bango mikolo ne nzamba sala côté na biso. Azana ngamu na biso nzamba tika bango yango mo basala ba plein sate. Mais ngana zolo baboye, ba plein wana ça n'a rien à voir na makambo ya nzambe. Ba plein wana eza biloka mukili. Jésus lobi là où 2 ou 3 basanga na kombo na ngai ngala zala kanda bango. Mukolo musala l'homme valable. Alobi là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Mukolo musala yewana. Mais yo zoga ba plein par rapport à quoi? Pour ça la nini, pour changer nini, pour bota nini, pour bakisa nini. Voilà. On a écolo. Patrick Chevesa makela vraiment bananzambe bazo sepela balingara mingi ceux qui ozoleka na émission ba sepela le roi baturo la ba Laetitia Mayala a commentaire à la renaissance so ka Patrick Chevesa makela et sepela sakaye batu lokola ba ndeko belé ba papa Edi évangéliste Edi so azolanda boye et ça a plaisir à makasi. Mon fils chéri. Oui. Na maman na sina pese ba moto maman Mati. Ouais. Papa Patrick Chevesa makela na ki okolba kitoko mais biso tozomona lelo oyo basali ya nzambe bomi ko tout na mitu ndenge to ba ministère populaire bon tout na mitu. Je salue dans l'andique dernièrement na to la émission moko awa bandeko ya passé walesa ba leki ba loki bisone to simbi makambu bango kuna ba kotaka politique ya nzamba atiki bango mais le to moni susu bandeko msusu ya nani oh ya papa Kizamina ba lobi ki non nani passé walesa zaki soutenir par rapport à nini gouvernement peut soutenir nzambe te gouvernement peut soutenir ce qu'on a tolbani pasteur ça ah bayebani hein bayebani ba on a bon bazobetana ba bitu bayebani soki bazoela nini mais mwana na nzambe penza moto azamboli mwa nzambe akio bundisa ndeko na yete
parce que Bible pesi biso etike biso bolingo. Bible lobi ke eloko liboso nga Yesu na pesi bino eza bolingo. Bolinga na bino po ba mokili ba mona pe ba yeba ke bosa ba iko na ngai. Alors Saint-Esprit ekoki jamais kobundisa Saint-Esprit. Jésus a oui jamais kobundisa Jésus. Tolo banini. Jésus contre Jésus. Saint-Esprit contre Saint-Esprit. Et puis molimo nzambe sala ka conquérance te. Molimo nzambe matsaka te ke biso to simbi boye na boye. Tala batuna ki Jésus liboso Pilate. Tu es le roi des Juifs. Batuna ki Jésus devant Pilate. Tu es le roi des Juifs. Jésus va na nie. Abone koloba. Pilate a insisté. Tu es le roi des Juifs. Alors yo moko so lobi yango ngana koloba suni. Donc mutuna nzambe azalaka orgueillete. Mutuna nzambe loba teke biso to simi makambo. Pomta simba ka makambo eza batute mais ali Jésus. Osomona Paul azoloba ngo. Paul alobi na komikumisa te parce que on ngana ezali ngai te ezali c'est Christ ezali ko spasiya kana ngai. Soki na komikumisa makati na nkolo. Mais na komikumisa tata nga mukili bato mona kenga za supérieur. Wana eleko zo sala bato wana basala molimo nzambe te pesa nzambe te. Donc basa bafana kwiti basa batamukili bazo tambola pela moko mukili ezotinda bango. C'est pas Dieu. Tout li ya makambo bango bazo sala na bunzambe te. Ça n'a rien à voir. Bunzambe na katwe za telo valable. Mutako sabatude. Merci beaucoup Patrice, je vais ça manquer la main. Patrice manquer la faut ça la rater le moko boye. Ba so mo ba ninga na bino ba pasteur. Bazo déraper, bo ça va dérapage bo robinga bango dans la coucou po bana nzambe ba sibi ba biloko te peso pengwisa papa. Ba tobe ba pengwa. Ba sali nzambe bakutana kati. Bakutana ba RC bakutana ba soki banini ba sali wana soki banini ba sala ba plateforme be bakutana ka. Mais na kokoso te l'eau valable. Bato baza ba teti lokwa ba sali nzambe na mona na nuté. Bino bote ya bato boza na teti te mais comment boza? Mais ça manque à Saint-Esprit. Muto azamoli mwanzambe akozana esprit de côte. Akoyoka. Parce que toza kolendisama. Yo kolendisa nganga ple kolendisa yo. Soko moninga niko koya oko bengi ngai to sololi. Pe muto azamoli mwanzambe akomikitisa. Omona ki David te. Tanga zoke mwa abozoki mwasi abato. Mose na nzambe prophète ayaki pa na ye. Oui. David a monné que ezali yem tasali yango alongoli elamba ki bokonzi alati saki pona komi kitisa mais biso le côté tel exemple ba mukuna hein ozolo boloko na bozolo bate bozolo baloko bozolo bate ozomona eza oyebi eza ko pengo moko ya grave ozomona mais to suki wapi yana ba botole renaissance. Soka ki toli oyo kat nan kolo to zoko pesa ye ndaza ridiculiser boyete aote ko sala parti politique akoti bagi batuni so bam église na kata parti politique wana il paraît qu'alinge ko postuler mais bakulier obi ko bakula balongolier et ça humiliation pona mosali nzambe soi-disant. Et ça, humiliation, munene. Ozomona. Mais ce que c'est molimo nzambe, azai koyoka, de makambo yo, elinge ko komela yete. Mais bozolo baloko bozolo bate. Soki bozolo ba, bobe se toli, et soko bozolo tinda ye akendi. Tika kende tsako beta mutu na mir. Parce que ça beti mutu na mir, mais tika kende tsako zinda. Conséquence côté ye, ko le catholique bazo pesa ye. Voilà. Patrice, je vais ça manquer la merci. Patrice, je vais ça manquer la koyoko ozolo baboué. Et tant que na pe musali ya nzambe po na nga na mona wa Jesus olela parce que bino basali ya nzambe oyo bomi ko sala oyo boza ko kitisa vraiment kombo ya Yesu parce que biso to bino na ko sala nzambe po na nzambe ne mutu asali bino bo sala kombo ba pasteur mukunda ba pasteur Vincent ba pasteur Walesa ba papa Kizamina eza pona au nom de Jésus bino lelo biso to bino mais tant to mona ba biloko boye bozo zong sa bandimi msu sima bozo lelisa vraiment nzambe papa Vincent. Oui, et sa génération, il y a prédiction, il y a le baki. Pourtant, si tu as un moteur, tu as tokotaki ba muza dina bala ba muzengunze ba papa Nkelani ba papa Vata ba Jacques Vernon tout ça ba muze Mulamba papa rangai pasteur Jérôme biloko salaka te yo ko mona jamais pasteur azoka de koela comme député. Jamais pasteur azako wela asala ba plein na ba stade. Non.
Jamais pasteur aza ko so na ba misa mukili ko wela na bata mukili ko sala ba pétage ba nini ba concurrence ko fingana ba mabanga non ezalaka te kanga photo na lombo bon asa de mutu ezali sumu te pas satana te mais biloko ne ezalaka te papa ngana kenda campagne moko ya Roger Ousmane na awana escabati stade de martyrs ezalaka la cité na campagne mo kuna na moni ba sali no so nzambe be ko soutenir campagne na Roger Ousmane après campagne ba zu micro ba sakolo ba na bato ba bongoli mitema soki oza resika ko sambela te na komina Kisasa kena Kigoma kene place tel na Kasavubu kene place tel soko saka na Barumbu kene place tel na église a pasteur tel mais lo kyo sala mate Punani. Au moins, pasteur pas naïe, bandi basé, belé à Kosakanate. Mais kaka boya, avec ses aragas moko, awana limité, et aragas moko, awana comme ça. Mais azala ba tout plein, ozo ka kutu gérer bango. Babi matina prince, si ba risque ba msuba tout bango na prince. Mais azobe kaka batu, okotia bango wapi. Molimo ya mpakatoi ya mapeka epolete. Oui, mapeka epolete. Kotombo na mapeka. Bongai. Lelo yo bato mingi basala molimo mosala te yesu ango bate ya bazana yete batie spatial loko l'étiquette po baliaka na kombo na ye basaka ba bêtise na kombo na ye basaka n'importe quoi na kombo na ye mais Jésus wana aza au centre ya msa bazo sala te yesu alobi yango bako na kombo na ngambe bako pengisa bato ebele ya maloba nkono elekaka te maloba bato elekaka ya président koleka ya pasteur koleka ya maman to papa koleka mais yesu elekaka te l'homme valable. Vraiment merci beaucoup Patrice Vincent Makela tozo ba kitoko tozo banzimi oyo bato bana nzambe oyo baza kolanda oyo balingaka mingi misala ya nzambe Patrice Vincent Makela oyo soulever eloko mo ya bien ba papa ya kala obini boyo kokuta évangile na bongo na bango ba dérapage et ça la maté mais lelo ekoti lelo to mo na ba passer ba komo kota ba loge mais la kala to kaka mo loge wana ba passer ezalaka te makiona et na génération na bino pourquoi bokoti si makambo wana pona ko welela biloko mukilo bien nini papa bakoti si bokoti si te po ngai nazala ba loge te na pa na makambo wana te attention bengi mwasi na ngai bia témoigner pona nga bake nzamba pesa nga un bon mari naza mutu nazala ba qualité na ngai nazala ba défaut na ngai mais po mona ba défaut na okosala boui obwaki tuna ba na ngai meme o ba ta poto ba ya ba yebisa yo tuna ba papa diti sungu tuna sœur Mati tuna mona popi sœur Nancy tuna papa Nisse ba comme ça que po mona passer mona défaut passer Vincent erreur na ye et ça m'a passé mais les pas ba erreur nanga mais pour mon ango ça m'a passé molimo nzambe pesa ngai ba capacité wana na se contrôle ka na e ba ko na zali donc na ko ça n'importe quoi te pour na scandaliser batu pour na betia batu ba baku pour na batu na lifelo moi je suis là que pour édifier ba nzambe ko édifier pe batu o ya mukili on a bebi nzambe te à travers ngai ba caractère na ngai ndenge na salaka na mwasi na ngai na libota na ngai ba bongo la bitema c'est ça l'homme valable. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela bon moni ba ça biso sinto qui est vraiment na rozinda émission na biso eza émission mo ki toko vraiment ba ndeko ba tenir nga rigueur te mais eza par rapport ya temps TV zangonga pasteur Vincent Makela parce que par rapport ya ba biloko oyo ba sali ya nzambe ba lobby oyo ba osala rôle na bino siko bomi ko bima na rôle boza suna rôle wana te ba sali ya nzambe wana rôle na bango ba bengama pona ko édifier peuple de Dieu baza na ngote bazo bebisa mboka papa. Ngai na lobi awate na lobi parce que mingi pe babenga mate mingi bayebi ba miyebi na bango te mingi pe ba sala ngo ba samsala nzambe par envie balula ki ango don na loba ki ango awa la fois passée moi na zonga ngo zate bato mingi le bo sala nzambe nzamba benga bango te po bakamba batu nzamba benga bango te po batonga église alors mutabongo soki abandi ko kamba batu abandi ko tonga église mapeke polete bimi a comme orgueilleux abandi ko se faire voir or Bible zo ba kesengeli bisoto kita Yesu da mata pomta kufila ke batne kulus ezali ningai ni Walesa ni pasteur Kizamina ni soki pasteur Songolo ni papa Jérôme ni pasteur Kelani
mutakufa ne kulusu alobaki père tout est accompli ezali kolo Yesu esengeli ata nzamba a utiliser biso ndenge nini ata miracle sa ndenge nini ata to sangisi kisasa mbobima tokolakisa bango l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà. Ouf, merci beaucoup Papa Vincent. Papa Vincent, eza eloko moko na kota ki lobby na loka ki eloko moko na matoi nanga. Eta na zaki pembeni wana ndeko mo baza approche pe aza ma approche ya ba pasteur wana moko na otanga kombote. Ayibisanga eloko mabi évangile Cédric. Moni eloko ba pasteur wana ba sala. Loko to koma la période ya élection, bazo luka baza succès baza la populaire pona ba politicien. Ba approcher avec bango bazo ba voir est-ce que c'est normal ya solo oui moko aza proche ya papa moko ya pasteur moko ndalo ba ozomona do ba sala ngo scope na intérêt Christ était ba sango te pour batuma bongo na mitema pour batuma bika bazo ko sala ngo pour ko se faire voir que tout ça populaire batuma luka ba voir na ba église na biso pour bazo ko ba tueke donc ozomona omoni bato ko ke li felu ba ko bika te pe ba bika bato te omoni ce que pesi maloba na ngai na bis awa o pesi na raison. OK. Merci beaucoup Papa Vincent. Alors na mangumba on poto ke na mwa ba sa biso sin o pesa biso ko rata na quelques minutes rôle ya église na monde to na mboka na biso. Na loboki déjà la bémission tu koleka évangéliste non valable. Rôle église eza pona bato banzamba bengi baza ba mise à part bakota na kati baza la sudu baza la exemplaire pona baza la ndakisa to exemple pona ko sunga bato mingi bae banzambe bandi melankolo babongo la mitema pe ba koma utile pona mboka na biso donc biso to bengama na kati église poto za la exemple pona batamukili donc to za bato som tatali yo boye aoki posa kotika mabe akoma lokola yo abando sala malamu na posa exemple moko tanga zaki na mwana muke nazo sambela mama moko na ki azakoloba na mwana na mobali garçon pa akola ta kufa avant yeso ki baba solo baboye ko finga pana yele ki azalaka te ya azalaka te mawana solo banini omona kambuninga no versate bokone skamoko omona versate nga salaka pana zoge exemple nanga pa moninga amoni makambo yo mwana nazo sala ngala salaka ngote do to benga poto sala exemplaire na mukili to mema gu ya Jésus Christ na mukili to pesa batu posa ko sambela yo bongo botema pe ya ko salaka malamu. Voilà. Merci beaucoup Wanezalaki patriarche Vincent Makela les représentants légal ya église Vallée de Berry quand ils allaient partout na mukili mobimba yé yo pasteur Vincent Makela sala musale belé na mukili a édifier batebele a délivrer batu batebele ba yeba yesu pe ba yeba nzambe à travers ya mutu oyo pasteur Vincent Makela to ya milelo yene mtaki liboso na bino soki émission s'appelle sur ba suggestion na yo au commune na ya poste téléviseur to numéro au monde ba commis ya Ciel Vert TV ba tepe menwana eza numéro ya patriarche Vincent Makela soki obengi ba msupi ba lukaka balinga ba benga pasteur Vincent ye wana za na numéro ne za na benga pasteur Vincent ako aider yo na makambo ozo mitungisa mana ngo na ba problème za na ngo même na famille pourquoi pas ya vie na yo benga patriarche Vincent Makela ako sala po ozala édifier. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela. Merci pour la bana nzambe balandi yo okoki kopesa un mot pour la émission le lope ba quelques salutations na bato balingaka yo. Bon pour l'émission na peska merci na yo. Pe na pesi mbote mingi na bato balandi biso mbote mingi na sœur Marianne na Belgique nzamba pambola ye mbote mingi mama mutema malamu mbote mingi pa ya sœur Barbine mbote mingi pa sœur Sunda mbote mingi pa ya na ngai yanzis expérience na mosi na ye Brigitta mbote mingi pa ya mama sœur Mimito Maduda namba na frère Yava merci pour bakisi botinde ngano na continuer ko tiango mbote mingi pa ya Basaoula José Basaoula na France mbote mingi pa ya mwana na ngai frère Flori na France nzamba pambola ye mbote mingi pa Coco Ping Pong mbote mingi pa ya bazebele c'est Brigitte Pangi mbote na mingi mbote mingi pa frère Liévin des États-Unis na mosi na ye mama Yava mbote mingi et pas papa Jean-Jacques na mosi na ye mama Pauline frère Galilée des États-Unis mbote mingi pa ya Moyuma des États-Unis frère Patrick Kamanda Dr. Jobo Bolibanda boss des États-Unis nzambe aleka
na kopambola bango mbote mingi pa Virginie na Belgique nzamba pambola bango mbote mingi pa ya mwana nga Girladin Luanga asakomi na poto prophète nzamba pambola ye nakanda suki wana pe na pesi ba ibanso bandi biso mbote nzamba pambola bino soko zana ba problème benga ngai soko zwi ngai te olekisa mwa tango muke obengi lisusu na koyamba yo to partager mbala sima bokomona quelque bikamwa oyo nzamba osala nzela mosali ya nzambe bokoka ba témoignage ya grave penga imo pe na banda témoignage nanga susu mikolo zeli koya mboto moko pa ya mbote mingi pa na yo Evansi Cédric mwana tukanze petit frère Jésus Christ nzamba pambolo mix c'est électronique mbote mingi pa ya Caleb mbote mingi la famille na ngai Makela bana va de bereka basanza va de bereka mbote mingi pa bokilo na ngai Marcelo mbote mingi na bana ngai Mike Délice Précieuse Libanga bango nyonso ba Belivin ba Plamedi ba prof ba servante Sephora Makela Jade nzamba pambola bango voilà suka na ngeza ngwana pe grambo te mingi et pas yanga motema te et pas eska motema na ngela laka mon œuvre d'art Bénédicte Makela kusimba te ukutache pe kutashaka kaka keba nzamba pambola ye pe mbote mingi pa ya ndeko na ye munene sheri na ngai pe sœur na biso Mboyo Gisèle nzamba le kono pambola ye. Merci beaucoup Wanezalaki Patriarche Vincent Makela vraiment oyo alingaka bino mingi alingaka bozala édifié na pesi pe merci Patriarche nengo disposaki temps na yo pona to sala émission oyo nzoto mezaki malgré tout mbuyaki mukie mais au disposaki temps nzambe vraiment pambola nzamba pambola Patriarche Vincent merci beaucoup na pesi bana nzambe nyo surtout mbote oyo bana na émission oyo ko bana le bandeli kino na suka nzambe ya Lola nzambe ya ba serviteur Vincent apambola bino. Nabo sanité je sali nouveau diplômé na biso ya famille Belvin Makela a côté diplôme na famille na pesi vraiment merci maele ko tasu kati na okende sous ya babi pe ekoya nzambe vraiment pambola bino babi to zela nzambe osulunga parce que boza banu boza na seya makolo ya basali ya nzambe. Merci beaucoup na frère Caleb yo abendaki biso image 565 na ndako na bino za la grâce ya Caleb azoya vraiment azoya na moto na pesi bon merci beaucoup na mère Bene Makela Koloma Kousa, il y a une personne qui est liée avant toute l'émission. La bique est aussi cette émission, vraiment la PCA, merci beaucoup, na sœur Barbie. Simbate. Okotaché. Keba, voilà mon thème ya pasteur Vincent Makela. Voilà mon thème ya pasteur Vincent Makela. La PCA vraiment beau théâtre l'émission en live. Les pays na nzambe news surtout ya Vallée de Bereka, département ya jeunesse, département ya ba mama, département il y a protocole, il y a musicien, bangonio surtout au bazar kanase, il y a makolo, il y a musali, il y a nzambe Vincent Makela la pessimino mbote sans oublier collège, il y a serviteur de Dieu basal nzambe, il y a ancien sur église, Vallée de Bereka la pessimino, merci pe mbote, bon les carapé be émission, bon les carapé na ko édifier ba nzambe. Merci beaucoup mikolo roya borolanda ndenge pasteur Vincent Lobi borolanda ba témoignage. Ya to fo la branche moko, o bando ya mangana sheki na ngai Makibe, esika moko tokobana kolobela na tina kan kolos masia makameko diffé batu bokola na bino moko yo zakito. Merci beaucoup tokomi vraiment presque na souka sans oublier Divin Losambo Flajo sans oublier Flamme Cap Flamme journaliste international vraiment na pesi mbote José Liwanda ba salinyo surtout ya CLV TV na pesi mbote parce que vous allez famille Makela nzambe azala bino makama malamu Eko Kisamakati na bino to komi presque na souka à la prochaine émission Boroza toujours édifié avec serviteur de Dieu Patriarche Vincent Makela. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.